Fali Poupa, ça qui fierté à drapeau na biso, a kende ko se présenter, a kende ko représenter. Ah, ça les fierté ya drapeau na biso, te yo mona drapeau kuna te. Tout bon ça malo. Ba kende ça te gloire na onimo te pardon. O kende ça fierté na biso, ta kende ça fierté ya femme victime. Femme victime. Oui, à quelle ça fierté à femme victime. Un tricheur dans la musique, un mythomane, mutumo boya akosa biso que non musique eza 1 million de vies, eza 20 000 vies. Tandis que musique eza 1 million de vies, pour ce ne toi na baba boso yo kinze muna liputa o mona ah mais nzembo sala succès na kisasa ndeni. Nzembo mabebo, mais sala pe succès nango. Liputa. Non pour na yo manda chance fallait pas zala. Te ya ozate, ya ozate. Ah man achète niveau manka ou on a jibé. Na sepeli ga pota musu ke non musique ezaki chiffonné ta musu yemuteye na faire pour ni mianche mi demo zara chiffonné ta musu ya na faire ba benge ke non ya na faire en repasser oh même on a ça biso non mianche mi demo et musique chiffonné ya on peut na comprendre que non ah ya ngwana générique beta raté pour zara chiffonné si générique beta était générique ya été watana beta te yobina ah c'est beta na vena bino na ba mboka lwa ba Tchad abeta musique ya Pepe Kale ma ela biso image tabeta ba nzemba Pepe Kale na ba Tchad abeta ba musique ya Pepe Kale ba beta ba générique ya vient na biso Juna Mombafu donc mutu moko boye oyo gloire no boya ko partager ngona ba musicien internet ministère roi mbasi ti akimi na poto mbasi za pembe na ya mobutu yo non informé ambassade sali bien ambassade déjà et pas là-bas on a mon bel déjà ba ministère ba comment répéter au moins on te mano maro ah faire abimate faire ya marama martirte pour se faire eh kaninga na dondora na komba wenge o ba fie na nga bandal o wenge ya bana bandal te jibe mpe na répondre été faire gola wenga tango histoire maramba stade et oui on a jibe mutu bakanga kyango so we kana jibe koyoka na bango seni ba fongoli yango alors que biko l'électricien mo ba ndeko yebisa biso numéro 1 au monde que no ba clan wenge ne numéro 1 te absence dans les atteints to e ba absence j'ai dit pourquoi papa robi m'appelle na podium na ndenga se donc so eloko yoko so mutu musu tia ko lala te ako yeba ta ko zala to ko zala te ah yo mo po yebi oyebi akimi e ba ke poto point ake poto candidat malheureux ya biti award c'est bango moko ba bimi na balabala ba ça la publicité na ba po ba moni c'est otili ba communicateur en charge ba opzt ba opzt on a regretté faire na sac les amis makambu mais ces sac là nga sala ngo danger ve na biso pe biloba lo ba mute bomai tala siko le la raté mbongo eh mani taka muta ota poto ya na ba pantalon kokaite ye pa otikala ya yo posa bien parce que problème nous a na on a effectif ah ils ont reste ba complexé ils ont reste mukolo nango nanu atikala opesa mutute gloire tout monde na quartier la tête Koffi Olomide bimisa bango maison mère ou rançon na bimisa batu même na BCBG ne batu ba boya rango abimisa ba jibe mpia na bimisa ba chai ngenge abimisa ba Mignon Abraham abimisa ba bato belé ba Gino te ba Gino abimisa Gino equaliser mais yé na orchestre na bimisi na nolo bana ambasi et mutabando sa service amela poto na mungu apo ya munene monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo Bonjour, mesdames et messieurs. Très heureux de savoir que vous êtes aussi nombreux entretenu sur le parcours de le monde entier à travers votre émission qui est présentée par la vôtre Gloria Bongola, autrement appelée la journée de la presse. Bienvenue ici sur Neuf à YouTube. Donc, j'ai un grand plaisir de vous communiquer à travers mon émission. Et abonnez-vous massivement là où on est écrit s'abonner. N'oubliez pas aussi de liker parce que ici il n'y a que des actualités. Donc, on va vu Congo température et il y a quand on a actualité à temps réel. Je dis un grand merci à ma patronne, maman Rosette la fleur d'amour, papa Apolline Ngeo, maman Adriana et à Claude Moutoba.
les Foumou de Lyon et à Eric Lumbi la Bic qui a Lyon. Donc la cabine chaque fois l'actualité la bino ndenge le robani. Et aujourd'hui je ne suis pas seule dans cette émission. Nazana invité dans un spécial à l'élo. On a abunga qui moi quel bino est le niveau moro donc vous avez découvrir tout à l'heure à l'émission parce que les gars sont taïbo donc on a vu que bolinga radio bio ya Gloria Bongonda na parce que les gars ezanga ki bino trop melelo na zué na bokasité ya maman Rosette la fleur d'amour tout ça déjà parce que les gars sont taïbo l'autre loba masolo etali ba actualité musicale na biso dans quelques jours tozo que n'est stade de martyr tozo que quoi assister concert ya wenge musique à tout terrain 4x4 autre robeta li solo na ngolelo to robeta li solo ya Bologna le padre Babi papa Hervé Ferrego là solo na eto ki ba nungu bari mère zo rimira que il paraît qu'il y a déjà libana l'autre robeta to c'est kango ensemble avec parce que les gars massi mon caméraman déjà na bi kasa zo ki nga d'invité na ngai to solo lelo parce que les gars ma bonjour Gloria Bongonda élève aroma maîtresse bonjour na pesi mbote na batutu balingara biso mbale na batutu o balingara chaîne na biso température Congo température excuse ba s'abonner massivement dans Eza Vasco de Gama dans la pesi mbote vraiment na Pauline Ngengo la cadette Pauline Ngengo na pesi mbote oya ki to zalaki mais to monana ki vraiment te mais na yebi ke soko zongi to monana privé ya bato ya Gloria Bongonda na pesi mbote na pesi mbote na nansia babele mwasi nzambe maasha mumeno mère Santa na pesi mbote na Jafar Lusadisu l'homme intègre pesi langa mbote aza misi Disu intègre a moi misi a moi jar Gloria Bongonda Sadisu na Canada na pesi mbote Merlin Siro mon ami na pesi mbote na yebi ke boza ebele Marine Zungu la Queen Mother na pesi mbote ma jolie Kwete na robosa na Otemer naza toujours na yo la joie dia kesologie et c'était là longo bato belé ba Patrick Pamou salara ndeto salara maloba mboka yo sans plus tarder les lots toza derrière Mora tomoni les lots quelques jours donc les lots toza déjà dans le mercredi dans lobby jeudi déjà tozo que les foot ba bien la biso kokota stade de Martyr malgré absence remarquable il a fait rigoler les padres. T'es absence non exact toi absence jeudi pourquoi papa robi m'appelle na podium na ndengasi donc si eloko yoko so mutu musu tia ko lala te akoyeba ta ko zala to ko zala te ah yo mo poyebi oyebi akimi e ba ke poto point ake poto candidat malheureux ya Biti Award candidat malheureux eh wow ouais Wenga 4x4 donc faire rigoler les padres déjà na zawana c'est un suspense pas tu vas remonter na bango jibem pia na za we ranson na za mais ba ko luka mwana ntsuka te a Blaise Boula te ba tu ba toyer la we ranson na jibem pia na venanga Emilia na venanga Adolphe na titina te manda te mutako mane na bana okaya azonyi na wenge pona kopa la toloba you know oh manda zonyi na makamba wenge pona kopa la azongi pona kopa la non pona yo manda chance fallait pas zala te ya roza te manda chance niveau manka we na jibe parce que les gars les 30 juin na to moni le stade de Marseille Gloria pardon na bosani na rolemba te yo mutaba surprise te limbisanga omoni Gloria Bongonda passeport nanga na bombara age pona na YouTube babimisanga mwana ya 25 ans parce que des gamins nous voyager te boy o visa te boy omoni au passeport nanga au passeport nanga te au passeport nanga passeport nanga donc na pesi mbote na Benson Gabriel Malanda Moïbi un voleur un escroc agence de voyage Fibgama agence de voyage ya Miibi po yemoko patron malhonnête Moïbi escroc Benson zongselanga mbongo nanga na ba million te na solino na ba nenge tout na téléphone mais na moni onire okomona lwa na ko banga yo na yelo siko na itando ike bato bokomona mabebo excusenga po aza Moïbi batutu agence wana eza na botu eza local 20 to 21 eza agence de voyage
mwana mobali wana aza na poto Benson Malanda Gabriel aza moyibi na tindaka yo oyebi te aza escroquer bato ebele na ngamo y compris na ngamoko donc Benson ayeko escroquer tina ngamoko Benson zonga pesa ngambongo nanga eza mutoki na ote ya mutoki nanga donc batu nako informer batu se boki agence moboy Fibgama eza na Botour local 21 to 22 so na Bosante na poto kudunga na kipe maramba poto te ponga na ebaki awa yemu abenga to soli Benson zongo selanga mbongo nanga pardon e ya mbongo nanga soko za moyibi pozwaka nga na zwana nute nga na fasi pesanga mbongo nanga ya motoki nanga un volet nga sera kana mandako okanisa so muto ana poto arozala aventurier te escroquer ok dans la France, les seuls escrocs du monde. Et ça, Benson Malanda Gabriel, merci. Tout continue. Okay, voilà, parce que les gars, Matomoni, les lots, calamité, que le 30 juin, préparation à Wenge. Eh, Wenge, nous la Wenge, Zagou. Eh, on a la Pentagone, malgré ma petit sang. Té, bakanga pour na Wenge. Wenge, man. Té, bakanga. Eh, yo sakana. Ta histoire Maramba Stade. Eh, oui, on a jibé mutu bakanga kiango. So we kana jibe koyoka na bango seni ba fongoli yango alors que biko électricien mo ba ndeko yebisa biso numéro 1 au moni ke no ba clan Wenge ne numéro 1 ah bo yebe to mo te bo tia kimi pona ba AVC aba non ni mateke no Wenge ebeta marti ezape maramba solo Wenge ebetango tia ke ko se retrouver selon stratégie à Wenge ne makamba stratégie à Wenge za bien mais ba communicateur nde ba PZT par rapport bazel biso batakala fa ba sa mise en jour popol mukelenge market te vie soukana guerrier wana me ba eno mon avant na rabona zora maele mais na kilelo te bakala fa ba sa mise en jour selon yo na kilelo fallait ba channel baze bele ba rozwa pe yo po yo ko kitape na changu oko kepe malueka mais ye moi bourgeoisie wana Béatrice Malili akokate mais biso sko biso mona ti baboyi na bazamba esika toza to kota to kita na ba kingasa na suka to pesa évangile selon Wenge mais bango ba kokate yango moni ba musicien bango moko ba bimi na balabala ba sa la publicité na ba po ba moni et c'est aussi ba communicateur en charge ba o PZT ba o PZT on a regretté faire na sac les amis makambu mais ces sac là nga sala ngo danger viens na biso pe biloba lo ba mute bomai tala siko le la raté mbongo Vezac le grand prêtre Vezac le moyen bateau tout bazua na Vezac la l'équipe. Ce Vezac la tiens mangane na maramba Wenge. Martyr et ton na main, soit un martyr, héros de jour mon na Wenge déjà. Mais bazu batumo non ba ya yolote ba ya kinga sanité ba kene pas été. Donc oui on a jibé bon ba bunda bango mo na vient na nani aimer l'alias. Ba bunda bango mo. Le lot de les jours J moins 1 tout le monde le événement wana selon la stratégie oyo Wenge musica maison mère ils ont estimé que les côtés sa public na bango faire école il peut pas partir du nombre. Jésus revient bientôt. So au moins arrivé à Jésus bato bazela na 12h ba yaka au monde na 0h bato bazela na 0h or qu'il y a déjà na 20h. Ba retardateur ne vient déjà la moukié wana ba sirance bino ba gola bozo assurer c'est go la pepele son avis sur ce vérité tant super héros bo até ba secret d'état et ça ba secret d'état ici on a rumuna il fait rigoler et si ma garçon a piqué ma crise qu'on a TV garçon moi on te mano numéro faire abimate faire ya maramba martyr te pour se faire kaninga na dondora na komba Wenge o ba fie na nga bandal o Wenge ya bana bandal te jibe mpe na répondre te faire gola Wenge tango esprit Wenge so esprit Wenge na esprit quartier la terre monde monter vous avez monter ndé vers né monter esprit quartier la terre zandé esprit quartier la terre ya le rôle là venanga bourreau pela un esprit Wenge pour vivre déjà avant que ta quartier la table azala déjà petit aba vena Wenge yango mona bourreau a coloniser baté belé ba betisa ki na jimkolo na bakanda ba bourreau la quartier la te yuma les chèques ayo bima mkolo na nzota ve melia yet les chèques de la classe à Biti Biti awanu muta auto service soni kuna yet
tokotana likambo ya Biti Award yango parce que déjà matomonaki ba nomination ya Biti Award fallait Ipupa ça qui fierté ya drapeau na biso akende ko se présenter akende ko représenter ça les fierté ya drapeau na biso te yo mona drapeau kuna te to bon sara malo ba kenda ça te gloire na onimo te pardon akenda ça fierté na biso akenda ça fierté ya femme victime. Femme victime. Oui, akenda ça fierté ya femme victime. Femme victime, victime. T'es femme victime, il faut en te ce to bito baksa ba lettre. Et ça femme et la femme. Esprit femme victime, des femmes victimes. Dans synonyme il y a orchestre F victime des arabes. Na ebité ngana bi nga na orchestre mo boende les femmes victimes. Tout le monde est là Biti Award malgré l'échec. À 8 mais 4 fois. Yo zo raté. 4 fois ta tu Messi ku ta raté des coupes du monde fait. Bino bande connaît ba congolais bo amité mama be bozo ke pour voter étranger na place pour voter. Net nga na voter ma nigérien wana. Nga Vasco na voter nigérien wana. Nga na voter nigérien na nko. En plus tara na benga batu na to fit ba chomboka bo to voter nigérien. Ça na problème na artiste. Te yenda na problème na biso ba moura bonne musique. Pour aluka comme sa musique on dirait que non Taboula a salé l'oroté, Kofi Olomide a salé l'oroté, Ranson a salé l'oroté, Jibem Piana a salé l'oroté, Ferrigo a salé l'oroté, Nani Grand Kala a salé l'oroté dans ma musique et ben en 2006 et aussi en 2020. Moutabon et tolo ba vérité to lingoti. Donc il y a quoi ça biso ba makamo bo tera mutaela biso pose à star il faut ça 1 million de vues. Zoba Zoba. Il paraît que mutasala le musique na biso comme world de musique na biso bana libanda mboka partout. Ah? Muto lobby qui a salé le côté la musique. Oh, c'est que bon faut c'était tam so sali par rapport à âge non hein. Pourtant sur 2006 tam so za ina âge mo bozaki moi mukie. Bon on a évité na titoyoté avec tout le respect que je vous dois. Mais on a évité na 2006 so za ni so qui lobby au confirmer que non, yé mutasema marambutu. Martyr ya ngwana na succès union sto sali. Ata stade 24 abeti ngote. Ata Vélodrome. Et à côté na bango soit disant abeti ngote. Yo ce qu'on dit pour définir musicien ko la fali pour définir rien un tricheur na musique un mythomane mutumo boya akosa biso que non musique eza 1 million de vies eza 20 000 vies tandis que musique eza 1 million de vies pour ce ne toi na babarbo so yo kinze muna liputa o mona mais nzembo sala succès na kisasa ndeni nzembo mabebo mais sala pe succès nango liputa so yo kyango mona oh mais nzembo mabebo so ki banzembo bo so ni ko laisser oh mais nzembo mabebo oh obi ke ngape neti ngala bino ngo pe na babana ba semo na ebite so kisango pe zorango oh kisango zorango iglo ya na liputa fini que nzambe na 2006 au nom de Jésus na bimisa molimo molimo liputa nze on est sikoni so lingo comprendre que non artiste a tricher yoka neti diki ya Ferrigo là yoka neti 12 heures wana bar wana ba problème no mo boy oki diki oki jugement au mona you know oh musique yango eza ya kala po bima kala mais oyo kango sur place oyo kango sika donc veut dire ba nzembu responsable ba nzembu te no mo boy milinga likaya o meli bato ba ko mona ngo mais regolim après c'est ka bochebo exactement alors ba nzemba liputa ne lobina décor sike o pesa ngata na définir un tricheur mutu mo boy na ba mboka lwa ba Tchad abeta musique ya Pepe Kale ma ela biso image tabeta ba nzemba Pepe Kale na ba Tchad abeta ba musique ya Pepe Kale ba beta ba générique ya vient na biso Juna Mombafu biloko empire ba beta ngo mais aya ania ba vie on a tout abeta nini hélicoptère ya Ranson na ba bisika na ba voyage akendaka o sika maintenant oui biso makamba solo tala ya ba mboka mususu ya Afrique yolo ba kosala no succès na kisasa mais a wilo organi o ka vena biso a wilo longumba a organi alors so te Nigeria il faut faire rigolo à toi a wilo il faut faire rigolo à toi a wilo pour a wilo organi o ka taka ba Peace Square bango ma rêve na bango za ba ko maloko a via wilo donc idole na bango za via wilo so mutu mo boyo na Congo donc a wilo longumba zalate Pepe Kala zalate Madilo zalate Fera zalate Jiba zalate na wera donc yo au soi-disant Mobutu. Elle est là, il y a 12 personnes pour comprendre que non, Vini na salara.
Dictature te. Ngai. To boucler na biso tozo kende derrière tant na bi ke yo. Tena définir le sous bien te tikali moko. Donc mutu moko boye oyo gloire no boya ko partager ngona ba musicien. Internet ministère le roi Mbasi ti akimi na poto. Mbasi za pembe na ya mobutu yo. Non informé. Ambassade sali bien, ambassade déjà et pas là-bas on a mon bel déjà. Ba ministère ba ko répéter. Visa Schengen na 5 atika moka boy. Oh atika ngoya luka fine mutu ti na gisasa kuta simbisa mutu ka po passer le kaki. Wana. So ambassade to bando ta mwana moto check cash ne. Ezaki po ani biso no stomata na biso moto. Akome simbisa mutu ka. Akome so ka ta mwana moto ma so pa check cash ne. Na belela ambassade na mondi oli ko moto. Ok, voilà, tu es derrière. Na mutu so sa ki manani. Oh là ta pantalon dongyo nani. Aramulai boy. Yo mo yebi komo. Na bo sen komone. Nani? Mani. Mani. Taka muta ota poto ya na ba pantalon kokaite. Ye pa otikala ya yo po ça bien. Parce que le problème nous a na on a effectif. Ah, ils ont reste ba complexé, ils ont reste mukolo nango nanu. Atikala opesa mutute gloire. Tout monde na quartier la tête Kofi Olomide bimisa bango. Maison mère rouer en son bimisa batu. Même na BCBG ne batu ba boya rango. Abimisa ba jibem pia na abimisa ba sha ingenge. Abimisa ba Mignon Abraham. Abimisa ba Batebele, ba Gino, te ba Gino. Gino. Abimisa Gino équalisé. Mais hier na orchestre na bimisi na noloba na Mbasi. Mbasi. Et mutabando sa service amela poto na mungu apo ya munene. Abimisa télé à télé. Eh! Papa bongo taka mona mutabeta na orchestre avec papa Taboulay. Mutu abima suki apembe na ah. Abimisa boloké. Ah, ta abimisa été bakri na ende bimisa. Bakri ne. Donc Abimisa Kabuya. Tara orchestre zeka na 3 stars. Gelor Boussol, Boloké, Kabuya. Donc groupe c'est 20 personnes. Mais bon, c'est 40 et quelques. Donc, il y a 3 bateaux. Il y a un maître Madofa Moutouakala. Tika, on vient à toi, on doit aller à Kauka. Avant qu'il y ait poteau. Je suis américain, français. Mais il va foutre la studio, où il y a la toilette. Je suis dans la salle, comme na suba e ba na poso suba na boya obima mettre ma dofa na boya obima voilà parce que les gars ba question bazo souffrir au moins ba tuba yana ba na ebi ba papa na po ba papa na ba finia musala échafaudage na poto ba misalo ngana o tosa na poto niti ba tutangi ba kumba ba kalombo ba o nani mususu ba lo chef akolite ana problème mikuwa au monde neti ba échafaudage ko matanenga ponga ndeso na kepoto na za makasi na échafaudage to ko kombo la prince so ba misala na ba télé ba ko kango te fo ba ya na ba jeune ki no Mbasi a luka mbonga instrument ya orchestre ne o asa déjà na mombela o ya te parce que les gars ma to za derrière kaka ngomba to moni lelo zela to tshana ba téléphone so ya Mbasa e king so Mbasa e king na o loba ngo bozwa bokanga lobo so Mbasa e king Mbasa ya king ta ça déjà orchestre na mombela a ya king te on m'a informé dans la journal officiel ya musique on a annoncé déjà Mbasa ya te des gars za na kanda awata yeno banze muneni onso ayemba ata clip ezalate taka yeno na kutana na concert mo bo karaoke ayembi nzemba présent na bango komi côté ya sala vocale bo ba ya pardon ko partonga na ko yemba ngamtu na sala vocale na bien shikita ko sa makambo te voilà vous comprendre l'ambiance d'émission avec Vasco de Gama bo evito to kutana ngana ezara mystique Vasco de Gama to moni retour ya Bercy voilà gloire c'est quoi sur la question te mission c'est quoi sur la question merci Mwana azongi la team wana il y a tellement makila batu voilà na Bercy tellement makila maître na moi te ba vini on soit sala moi te commissaire bo aeba mamba sala te ala makila batu makila team c'est na sepeli ga pota musuki no musique ezaki chiffonné ta musuye muteye na faire po ni mianche mi demo zaka chiffonné ta musuye na faire ba benge yeno ya na faire en repasser yo zongi sie kana terme ya utiliser ka oh même on a ebisa biso yeno mianche mi demo musique chiffonné
ya on peut na comprendre que non ah ya ngwana générique beta raté pose à chiffonner si générique beta était générique ya hérité Watanabe beta te obina ah c'est que beta na vena bino tout le bamamba solo c'est que beta na fête moko boye ouais muninga po bino bozala non ya dadi te o akumisa faire o akumisa wera dadi oh après ko kumisa olo ba no mwa mobala lela raté nana ngwa ebisa bino mwana mobala lela raté nana lobaki no mwana mobala lela raté c'est Weranson après na générique ya kumise tandis que na intérêt que no générique beta oui pour na banzembo obi papa chéri mukonza ba wenge na même nzembo wana lobiki no nana ngwa ebisa bino mwana mobali alela raté eh Jésus plaira botika ngala lela a répondre na dadité a répondre na dadité pour intérêt générique et bête yango tchaki dadi pas bête aussi ça makam nao dadi azali déjà na ba calcul un jour makamba martyr goya il faut martyr de tonda dadi azali Weranson le roi de la forêt martyr et tonda makamo no lo balanga so pe banini association de malfaiteurs lelo merci moi na azongi la team wata me batu baza batu su bandimi azonga mtu bazonga apabo yazonga selon yo nani oza muto selon ngaité selon que tu mukolo resa lo ba déjà lotaki a lota déjà Bercy si yo ebisanga selon ngana taka ye na vine do ya banda lota Bercy mutabanda lo ayebisa biso musique ya chiffonner mais yo la ndaku nao la ndaku no chepe split mbeto bien moko lota mutu mo ba loba yino aloba album ni za chiffonner do ebi melo ka chiffonner de lo mo ce qui est bizarre si go musique chiffonner yo lota kae ah ya maestro Fabu Umela Fabrigas Umela malimbi si aza motema te Fabrigas Umela Fabrigas Umela Fabrigas aleka bango tout na raison Fabrigas aleki génération na bango génération wenge musique à maison mais après les serres et les billes et les céléo Fabrigas aleka bango fali aussi ah parce que tant tu faire ego la céléo tu peux fali génération wana de longolis génération yo longoli ya ba faire ego la ba fali coupa tama mbosa la faire ego la mutu otanga asesere test na bandal côté na bango na libanga obinini okite na okite oh faire ego la asesere test na bandal côté na bango mais yo olobi yi asa isara et bon yo kansi faire ego la na ba génération mo tant faire ego la oye mala papa mala concert a wenge na concert a wenge wana ye na makelele awasa musala obimsa bazelo juste faire ego la na génération ni 4 5 oh et bon yo kanisa que no faire ego la a camarade na bango oh elle moi mususu ako manquer papa le qui pona ka ki non pona misu makasi to ki ndoki et faire ego la franchement ils ont ça la wenge musique maison mère quartier la tête fali pour pas koto faire ego la chair de poule de mena les rois de la forêt des anenge na tangusu oh yo mo ta ko manquer Norolias oh c'est pas manquer peut faire ego là problème te to bien rien pour les beaux faire ego là il fallait ko manquer faire ego la respect ah au soin net ça manquer respect et ça par rapport faire ego la na ba génération morte ba faire ego la outi na wenge 4x4 oh ba te belé ba luki ba bambela ba jibe ba mbongo na ba concert po ba benda na histoire a wenge parce que des gars héritier Watanabe Fabrigas maestro on peut définir ba Fabrigas aleki la définition na Fabrigas aleki on peut prouver na prouver Yamado Nigamba Bungayo Zigida avio kwa ina Zigida papa bakata yo Zigida et lorsque héritier Lukaka asala yango ana yo Zigida masa sala to mona pe ba générique lima wa beta c'est que yo kinoise c'est quoi kinoise solo bima générique mais beta c'est que comme c'est un sport qui n'a rep na pas si mettre Tivé Mbote mettre Lamba Mbote mettre Romaric maître Romaric vous en avez ça va mettre la biso ya babi Kalamu ini est imbattable babi maître de chasse n'a pas si Mbote président de chasse n'a pas si Mbote maître Lamba maître Tivé maître Romaric n'a pas si bino Mbote Kalamu ini est imbattable yo bisigida avie kwa ina sigida ba mama bakatani igolo matungulu
Mais parce que des gamins, tout le monde. Pour leader à génération à Bango, Fabregas. Ah, parce que des gamins. Leader à génération à Bango. Héritier Watanabe, a bêta basala minene au babetango. Fali Poupa, oye moka lobaki Fali Poupa, yena Kofi Olomide, la Côte d'Ivoire. La salle qui tirait ceux qui n'a parlé des congrès, ceux qui boyaient. Oh, Fabregas a bétango. Il y a le roi fonctionnaire. Pour te baoter au Kinde, va gagner la côte Mboka Moutou. Il y a le roi papa, on a cadre, on a traqué mission de service. Qu'on compare à Fabregas n'a été. Oh, Bangora Missa tu vas te bétango. Et apportant la musique à Congo. Et apportant Nini. C'est la histoire. Bazo est trophée pour Bango. Ça, Nani Mouto Tangi Keno, Mora Oti Biti Award Kuna Poli. C'est que comme Bango. Apoli. Apotanga Batanga Apoli, na quadra. Notre légende, yé na Longolé. Si vous yé moro. Ah, musique chiffonnée, Bercy Ngatin. Musique chiffonnée. Oh, bon, comme tu n'as pas musicien, il y a l'automne dans l'auto. Qui n'a pas de concert, Watanabe a dit que quand il était héritier Watanabe, Maestro Fabregas Azala existait. Tu as raison. Tu as raison. La maison mère. Au moins la maison mère. Yé, Azaki Goga, Banda au côté la épée. Azaki Yandroit. Mais moi, tant que Bimiani, au moins de toi, Banat, n'a pas l'air. Ah, na ke koluka vinanga na keta musu braza yo pokeme yo ta muso zaki mwana yo papa maki na so a oti boulot ne ni zo 2000 mais ke o sa ba sala nini ouais mais ba muso se papa e mo $100 mais na $100 na kangisa ki o sala ligablo ne yo potal oh ndeko nango akomona ligablo anga pena longo na pa na ki o sala ligablo. So, les problèmes hérités, ils ont tout la vérité. Héritier, il y a un calculer que non un jour. À part y mutu na maison mère a salara succès en dehors ya wira si Fabregas a sala pona ye ezara loi que non Fabregas a yiba e loko alors Fabregas a yiba était a sala makasa mwana mobali ye tango faga longwa maison mère le kaka e longwa na mauvais temps en plus nini adversaire ya liboso ya vina e o ya luka adversaire a mabezara wiranson boye biso tout oyi makambo que non orchestre na ye et sala ou une musique à maison mais nenge finga Weranson Fabregas a fils béni a longa maison mère a finga Weranson tandis que tu bateau ba longa maison mère ba dénigrati na ma pasteur petit na biso exauça déjà na kin ba félicitations donc toto sur la pembe est-ce que Fabregas ko longa la maison mère a finga Weranson a finga mampata te toyebi banani ta ba longa maison mère adversaire na bango liboso ezaki Weranson ezali nani bazé belé ezali neti nani toyebi ke banze mo pe ba fait jaloux et maman oh et bon malika ma fait jaloux wana oh est-ce que ezanze mamutu ezanze mwana te so fait les spectateurs ba olanda bisika nga kozala musée du village oh est-ce que fait jaloux ezaki non ba dresser na mutu yanze mutu za papa tabulei tango ayembaki nini Mario na lembi yo mutu moko ke ozwaki non na kwana so zaka Mario ah lwamba embelanga batu pe bakokana neti nga lukela na longa mutu mo boye nga kokana na kokana neti nane batu pe bakokana ya problème te OK parce que so faire égol à esprit faire égol mais so kaza mécontent azara hypocrite te tandis que moi batu mususu banda opesa Kofi Olomide respect mais na ginchoki azofinga Kofi Olomide Weranson boy mais na pembeni azofinga Weranson. Preuve année papa chéri a payé ça et tina mbongo pour sa promotion à disque né. Il y a liboso ya vie. Mais lelo adversaire na liboso comme papa chéri, batuna comme papa chéri ta la montre né. O defara na boutique mo na France ya Rolex. Poti le tout monde ngoli suna liboroté. Na habité so na bitumba ye na vie na biso emele koyaki to ebunga otonene. Merci na pesi mbote. Te na pesi mbote na pesi mbote na Benson Gabriel Malanda, un escroc qui vit à France. Donc, première fois, on a parisien à Moïbi. On a escroqué dans un pays à pas si le Congo. Mais eux, Congo est payé à bien rendre tout on a diamant. Il y a des gens monango. Ne na bo vanda to na liete. Si o e bisanga bien na mozani. Na liete ko. O banda to na liete si ko na kosa. Héros 17 18. T'es un ponga monne na lingi o kaniseni. O ponga monne na lingi o. Ta kuku bien nzeza.
nga na jara baluba oteke na soka na 1000 fois bakisango 0 ça 10 000 francs neti surtout musicien na oyo abamba papa chéri mbongo na concert kitoko. Ok, voilà, donc comprenez la discussion avec Pascal. Ah bon, bon. La question aura la réponse à notre équipe technique derrière nous, donc la et à la fois qui a sa manière, c'est ça qui devant, mais imagine devant des fois on a avec la salle, on va appeler les mots, voilà, donc tu vois qu'on a besoin de passer donc tu vois qu'on a besoin de plus de pilons par carte de salle, donc on va prendre beaucoup de passer donc là pour se former à temps derrière la côté pour maximum on va faire like na vidéo mata donc aussi quand parce que les gars m'a fait des radio donc ça on a kaka comme il a les 30 jours à venir ça raté tout le monde à laquelle elle est de la société de marché et bah ouais Tony on va visiter un peu quoi faire école à l'époque elle est une musique pour donc quand elle est télé la société de marché on a les 30 donc pas une tech na une musique pour eux tout un peu résultat raté mais les lots qui est là on va faire tout on a vécu tout ça là à live donc des abonnés à la prochaine numéro je vous service Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température